que je sais que chaque lundi à partir de 17h bokolanda biso vraiment la chaîne na biso JNZ News TV une émission na bino to lobela Luanda émission na bino epesa bino ba information bien ou epesa bino ba information réelle donc vraiment les autres ko sala ka analyse amuke to lobela bino sur arrivé à ba artiste comédien au bazo longwa Congo bazo ya awa pour un événement moko na Signe Africa to lobela bango to lobela pe susu pona na mboka na biso Angola bino moko boyoka ki déjà bomona ki déjà ba extrait ototiela ki bino et donc mboka eza mwana ko ningana donc mboka eza pena tellement na désordre mboka ya biso ya Luanda to lobela susu vraiment na buzoba oyo esalami pona ba motokero désordre o ba salaki moi mbiskado ba salaki mekaki ko comme ça moi ville ya Luanda moi paralysé quoi au sein de la réalisation na biso batela biso image bon on a ndenge impresa na biso ba makambo to salaka ba lona to salaka ba to trimblaka ba polo to salaka ba convite ba marié ou nous sommes na posa ke bala tapé voiture na ye donc tout musala na nyoso to salaka ozana posa filmage ozana posa vidéo ozana posa clip na yo ba filmer yango ozana posa des émissions qui to kondeti émission ko to lobela Luanda o le kapé na émission na numéro ezaka kawana benga biso Rosala dessus, tu sais que nous s'abonner, vous partager l'émission ou Rosala dessus. Au sein de la réalisation, le chef de biso Michael Mayola a balancé les biso bon na image ndengeni chaîne na biso JNZ News TV ndenge to sala ka musala biso. Vraiment bolanda. Lokazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Ouais, bomoni bino moko misala ndeze salama bino moko bomoni vraiment bo benga na ba numéro ana ka kazele kawana bo benga vraiment bo zala dessus te vraiment to isaki bino tozo lobela sir ba arrivé à artiste comédien au bauti Congo bazoya na Luanda na mboka ya Luanda na mboka ya Jean Lorenzo na mboka ya ba vient na biso comme ba vient na biso ba Grevi Fitula Liebo ba vient na biso comme ba Nikon Kai Nikonka formateur de boss na bossanité choucha lumière ser na biso choucha lumière na pesi no mbote place pour ba tout na Luanda nyonso na pesi no mbote toujours lobela arrivé ya ba mission na artiste comédien bazoya et tout mona ki na ba fiche ndenge ba publier ki ba ni na bango bazoya ke tout mona ki Aida akozala awa na biso tout mona ki pe mobikisi akozala awa na biso kela yanga ni pe akozala tout mona ki pe susu nani bon presque ka bango wana si je me trompe pas moko tapé na moni Rosala pe ba invité pe ba comédien o bazala na Luanda awa neti ba chef bidi to moni pe mabanga pululu Rosala na bango wana longo to moni pe na Jarvis Ndombasi donc eloko tumto lo bakaka to sala ki mo analyse to zo comprendre te na Luanda ba musicien o ba artiste o to ba musicien ba utaka libanda utaka Congo vraiment na Luanda ba yambaka bango vraiment tellement kitoko makasi bango mo pla bazonga ka bayo balobaka ngo pena ke non Luanda balambaki biso bien ba artiste comédien bazalaka au moins pena ba ye pena na événement ba yeko kanga ba photo ba yeko tala bandeko na bango mais loko moto remarka ka soki neti ya biso koto yo ba ke kuna to mona arrivé na bango zala nka lokola normal tam somo na bango ndefo ba ke no luka bango mais bango mo pas déplacer ba bien que no ba ndeko na biso ba yaki ba ya na aéroport ba ko zwa ezala rati to yo ba te pona nini esala ma bongo lelo ba ndeko na biso ba ida bazoya lelo to ba ndeko na biso ba mobikisi bazoya to so mona ndenge organisation esala na kati ya Luanda awa ndenge bazobenga presse ndenge bazobenga batebele bazosala ba organisation po ba yebi que no ba ndeko na bango bazokuta Congo bazoya
pe ba yo ko beta na salle o eza signé Africa sala munene ana Luanda bazo ko sala événement donc tozo mona bande ko na biso ba ngolais bande ko na biso tozana bango awa na Angola ndenge ba komi paniquer bazo yebi ke bande ko na bango bazo ya donc si je me trompe pas ba ko kita lelo na pokwa to lobby mardi na yebite kuna sikoyo bozwaka biso bo négligera ba artiste comédie pona nini pona ni baptiste comédie ceux qui ba ndeko libanda bazoya ba uti Congo to bangaka est-ce que pour ba l'équipe bango na succès to ezala kaka pona complexe mo kaka ke non biso pe ba mona biso na zaki pembe na ida ba mona ngape na zaki pembe na mobikisi ba mona ngape na yaki événement wana obezala kaka po to linga ba ndeko na biso makase photo ki nto yamba bango to lakisa bango bolingo wana mais pourquoi bolingo wana ezongela ka biso te tant peut to yaka pe Congo parce que tout le monde qui est président Mobutu Azakuna tout le monde président j'étais mais tout tika comme on a bangote ba yambi bangata na chaîne moko tout tika comme on a bangote ba bengsi bangata na chaîne moko ke non ba ya kolobe na ndenge ni Luanda mais biso to yambaka bango na ba chaîne na biso awa biso to yambaka bango na ba émission na biso awa donc to yebité ezala rapona nini tout ça c'est ba réponse na bino ba abonné botine de la biso boyebisa biso ezala rapona nini parce que biso awa biso moto comprendre rango te Aïda Zoya me remona Aïda on a la place à pied. Aïda arrosala bien gâté. Mobi qui s'arrola la place à bien arrosala bien gâté. Mais bah oh ya biso bazakuna to ebité so bazola na ba flat hotel ya bango moko bazo futa. To ebité so bazola na ba famille na bango moko. Parce que ba compagnie ka BMSR na biso bien sûr. Ba compagnie oti na Congo mais na ebité ndenge nini ba yambela ki bango. Ndenge ni ba yakela ki bango ya monde ezepé ça passe. Il y a un peu ça passe ni comme Kai formateur de boss faut la makambo yo na bossanité bana touche congolaise ba mettre touche congolaise ba pomba touche congolaise donc na bossani binoté na pesi mbote na bande ko nyonso touche kwanza São Paulo na bossanité kazenga na mabele donc na bossanité na pesi no bambote place boza bana nyonso tu ya Luanda bo contrôler non jeu o esala marabongo pona ni artiste comédien ya Luanda tant bo kitara Congo est-ce que bien pour bozana ba keyo ba yambaka bino ndenge bo yambaka bino awa parce que toujours mona bango ba yaka ba betaka na ba sala bien ba yaka ba sala makambo bien mais biso to ke kuna to jamais to mona ka bo ke ko jouer na salle moko ezala kaka bo fandi tant so mona moi deux personnes ba l'équipe mona ba nzonzingi moko ya ko bondela pe kutu ba zio ka pa la kisa ka ke no zala na o jouer te moi deux tableaux nazana besoin ya bino ba réponse na bino to yeba pona ni artiste ya biso ba utaka ngula awa so ba ke Congo ba yambaka bango tinde ba yambaka artiste oyo ba utaka Congo ba yaka awa franchement to linto yeba to za en direct s'il vous plaît to za en direct et ça nous to za en direct que téléphone na biso ba numéro eza wana bo benga te pardon botinda ne ba SMS s'il vous plaît bo benga te botinda ne ba SMS parce que ko benga to ko zo bino te parce que bobenga téléphone yango botinda nde ba message vraiment nazana posa ba message na bino botinda nde message bobenga te s'il vous plaît tolo bato yoka bino pe ba congolais to yoka bato bazali banda ba pesa biso pe ba vie na bango ata bato pe baza pe na Luanda to yeba le pourquoi esala marabongo parce que bango soki ba na mboka o to yambaka bango to selaka bango tout to tambusaka bango to ke laksa bango ba prêtre o ba yebani to ba yeba o ba yoka bango kana basango to ke laksa bango ba prêtre musu ba yebani te mona ba yowana bazozo ba mbongo dernièrement de kuna biso aya ko beta navigateur aya ka pe aya beta kana na ba bar moko ya kia munina saki spectacle ben ba salaki ba spectacle na bande ko muso artiste bazala na mboka oyo ba lelaki o kino ba zwi mbongo ba pesi bango te loko moko te ba artiste mususu ba longwa j'espère que bomoni ba film na ebo talaka bomona ba artiste mususu ba joua avant ba longwa pona makamuke ya ko beta a ozi ba mbongo belé akima bango pesa bango loko te yango to linga to yeba bo pesa biso ba vie na bino vraiment na lobi bo benga s'il vous plaît na bo benga te pardon bo benga te na moi bozo benga awa bo benga te bo tinda soni ba SMS na bino toza na posa ya ba SMS que ou te pa na bino mais bo benga nde biso te toza pena en direct bo benga biso te s'il vous plaît nazo mona ndeko muka zo benga s'il vous plaît ndeko numéro c'est qui na 64 na suka bo benga te botinda nde ba SMS na moni SMS moko koti to tanga na no SMS oyo vraiment to tanga na no SMS oyo na moni nde ko tinde biso SMS
ndeko Alain atindi SMS alobi boye azana mboka Brazzaville, merci. Nazolanda émission na yo vraiment tolobela Luanda ngape nazalaka na Luanda vraiment boa tardi na yo pendeko unandingi na loba kaka boye soki ba musicien na biso ba artiste comédien na biso bayaka Congo bayambaka bango bien te parce que bayebani te pe totalaka bango te batalaka bango te. Ok ndeko Alain na Congo Brazzaville, merci pour na message na yo tolandi yango vraiment tolobi bo benga biso te botinda nde ba SMS ndenge ndeko Alain atindi message na ye à partir ya Congo Brazzaville to pesi bana Brazzaville bana poto bana mungali bambote bino nyonso place bozali to bosanité bana nyonso ya talangai na yebi Brazzaville bien te na kinda na te meto yoka bakombona yango nazo pesa bino bambote Brazzaville wan nyonso to place boza na pesi bino bambote place boza to tout ce message ya ndeko na biso tomoni Jojo na Congo Kinshasa. Ok Jojo na Congo Kinshasa to tangi message ya Jojo ndeko Jojo na Congo Kinshasa lobi que non Baptiste angolais bazalaka est-ce que bazalaka pe na Angola Baptiste pe bazana Angola parce que biso to yebi bango te batala makape te yango pe soki baye awa to yebaka bango te to yambaka bango te oya biso bakendaka kuna po bango bazana succès koleka bango kuna yango bango ba profitaka na succès. Merci ndeko Jojo no bino moko bolandi ndeko Jojo alobi bayebi bango te bango nde ba profitaka na succès na bango yango ba pusana ka pembe na bango bon biso to yebi te to landi kaka ndeko Jojo ndenge alobi s'il vous plaît nazomona ndeko zo benga ndeko pardon bo benga te to lobi bo komela biso nde to za en direct bo komela biso na ba numéro na biso eza wana affiché tozomona message ezekota ba message eza tellement belé tellement belé tokotanga mais tokotanga pena ba message nyonso te tozotanga ndambo parce que bokoma pe mingi te bokoma mulai te po tozwa pe temps ya kotanga ba message mosusu na moni ndeko na Paris ndeko Alfred na Paris ouais ndeko na Paris akomeli biso lobi est-ce que Baptiste comédien pe na Angola bazalaka na bango te wana bazalaka kaka batu balandaka kaka théâtre po bango pe basala théâtre mais bazalaka na bango te po théâtre nde ezalaka na Congo. Ok ndeko na biso tomoni atinde biso za na Paris to tangi message mususu tomoni koti awa na moni ndeko moko atindi message awa bonjour ezangai ndeko na bino naza na Bukavu personnellement normalement na Bukavu na Congo na lingna loba boye pona Baptiste comédien ya Angola bayaka Congo bazaka na succès te parce que bayambaka bango te po bazana succès te po pe bayebani te. Alors bino moko boye ki bandeko nde bazokoma partout tomoi bandeko akomeli biso partout donc tomoni ke boza na succès te balobi ke Baptiste comédien o bazaka na Angola bazana succès te yango bayambaka bango te donc somona yango bayambaka bino te donc yango réponse yango na biso banyo so bazotinda bongo seke to yebani te Baptiste oyo basalaka art na mboka Angola bayebani te nde ba o bautaka Congo bango nde bayebani yango monaka to sala bango organisation to yambaka bango pe to profitaka na succès na bango. Donc vraiment yango wana yango to moni ba ida bazoya to moni ba tumso bazosala de ba préparation bazobengana bazosala ba réunion parce que ba ida bazoya ba mobikisi bazoya donc bazoya mbabango pena to mona bango balala na hotel bien ouais biso to ebite so balala ka wapi kuna yebani te tozwa ndeko moko mbango to moni atindi SMS poto kata parce que tozana masonus tozolobela awa ya lobi bo azana Bruxelles na ndeko komi biso azana Bruxelles Jean-Luc na Bruxelles ndeko Jean-Luc alobi
na Angola bo forcer na bino théâtre ezaka na Congo pe toyebi bino te na Angola toyebi kaka na Congo. Ya merci ndeko Jean-Luc na Bruxelles. Ya tout moni vraiment bande konde ba commis donc toi message me surtout autant ngo si tout autant ngo na émission ko ya parce que tout moni ba message de côté tellement belé bo benga te vraiment to kati awa to jamba wana message asuka to tanga ki vraiment to nto lobela ki makambo ya ba arrivé ya bande kona biso baptiste ndenge bazoya alors to nto lobela susu ngena isa ki to loba pona mboka Ngola pe susu wana siko na kosenga bangolais o baza boko mela biso pe botinde so boko mela biso bo benga pe ka te boko maka ba message na bino poto tanga pona mboka Ngola parce que balobi Luanda eza koningana nzale koti na Luanda lokola na Congo pasi oyo Congo ezalaki na ngo ba série to yebaka ya Mobutu série Kabila le père akota ki yango ekomi na kati ya Congo bangolais banokolia 3 fois par jour mais le Angola comme on l'a mbala moko na pokwa isili na tongo la muki pena bozo mona ki Angola lipa e komi pasi pona osoma ta lipa suka le coûte no kolobate kilo suka le komi très cher ça qui a suka o ezaki ba mbongo na biso o ezaki ba 25,000 kwanza le ça qui a suka le komi ba 70,000 ba 60,000 kwanza isa normal te mboka kuko za la boité mboka oza na pétrole mboka oza na diamant mboka na biso Angola o ekoko za la boité pona nini oze sala boité za na nani azokanga baloba nini azokanga vie Angola nani azokanga vie Angola dollar na mboka o emona na sute na mboka o ezaki soko zoteke loko ba dano préféré kwanza que dollar mais le lomta comme préféré dollar que kwanza dollar ezaki na ba 20,000 ba 25,000 le dollar est comme ba 85 90,000 92 93 $100 tozo kende wapi Angola tozo kende wapi yango zo mona bazo voyager mingi bazo bima mingi lokola bangole banoko bima te Angola so wese makama poto ya biso ya bi na kosani na poto doit beta tour abeti tour ake ya zongi mais le Angola komi ko kinova na poto asala vine na poto asala makamne na poto abosa ni na mboka Angola pe ba misusu bakomi kaka ndenge nini kuna ndenge nini Angola donc yango na totikele bino pe numéro zawana bo komela biso ne message bo benga te s'il vous plaît bo koma message to solo la Luanda to solo la mboka na biso Angola to yeba ndenge nini Angola zetambola vraiment na paquet spaghetti massa oza ke loko te ba tukuba no oza mais massa mutaboya kolia mais le loko mo mutakomo préféré lia na massa pe massa comme cher bande kunanga to ke wapi mboka ya Luanda Angola to zo kindi wapi mboka ya Zedu mboka ya Jean Lorenzo to zo kindi wapi ba ko préféré donc akenena ta mboka mususu Kavana na kata Luanda vraiment nazo mona ba message ze kota tozo tanga message kala mingi te mboka o Luanda pona nini papi ambassadeur na Luanda bozolo banini pona mboka na bino Luanda ba Pablo Kini bozolo banini pona mboka na bino Luanda ba mécène minene bazana kata mboka oyo botala mboka ndenge zekindi botala mboka ndenge zesila totanga moi message moi rapide totanga ba message nyonso te parce que totanga kaka kiki message parce que TV zangunga totanga moi message rapide to moni ndeko na biso na palanka Alain Kizaza na palanka ye alobi Angola ese kufa etikala nango kaka kombo Angola ese kufa etikala nango kaka kombo solution eza nango kaka te ya ndeko na biso Alain na palanka alobi ki Angola ese kufa nango etikala nango kaka kombo toza susu ndeko mususu na moyo FCSM ko yawa ndeko na biso azali kaka na province azana Bengela na province ya Bengela ya komet biso lobi na biso be mission boyende fallait bo sala ka yango parce que mboka Angola na niveau ze kendele
tozoyeba te soki tozonga na biso Congo to tozala kaka na Angola. Merci ndeko, merci ndeko, merci ndeko. Émission na pona bino, émission benda tozosala pona biso tozo sous SMS ou par exemple vraiment na kotanga ba SMS nyonso te parce que TV Zangunga ndeko na biso bengi a komeli biso wapi azana Luanda na Kazenga Mabor alobi azolanda émission oyo en direct vraiment émission kitoko tolo belande Jean Lorenzo tolo bande yende mutu azo bebisa mboka ba ndeko biso toza apona olobela mutu te biso tozo lobande pona mboka tozo lobela pona président te parce que président travaillera pena yemoko te azana bato ebele soki mboka ezebeba ezaka ka président te mais tokoloba mingi po totanga bakomba bato te po émission oyo mokili mobimba bazotala ngo s'il vous plaît toza en direct vraiment bo benga te s'il vous plaît mutazo benga oyo to yamba yo te ko benga na yo te parce que to ko yamba te nazui message asuka mutu abengi biso a komeli biso na Congo ndeko na landi message otangi sikoyo ya ndeko moko alobi bazonga na Congo pe tozaka ka ndenge moko sauf biso nde awa kutu tozoluka tobima tokenda ta Brazzaville yoko ya kosala nini pika kaka pende kuna na Angola ya ndeko alobi to pike kaka pende a na Angola parce que passe ça partout tozomona pe ba ndeko ya Congo bazolela mais biso tozoluka to kesu Congo to kendo sa nini ba moto kero ba benga ba na biso ba moto awa ba benga ba wewa na Congo des autres esalama a bazokanga banzela parce que ba pesa ki lwa moko ke bango basala lisusu te bakota na bandaku batika ba moto bakota bakomosala na ba veni ya kati kati neto benga ba bayro alors na ba prince principal bakori le kaisuté tout mona ki awa dernièrement ils aka certain vendredi des autres ya ba moto kero ezalaki vraiment chez donc espèce mbwa boyi donc ma ça c'est betami donc ba lingi ba moto kero batamusa susuté alors tozo senga kana ba konzi ba soigner pena bakoto na parce que bango bazoluka pe mbongo basala lokola bato so bino pe ba moto kero botambusa kande bien eloko bazolobela bino kaka ke ba accident sala mama be botambusa ka moto lokola ozomona lokoza na six portières lokoza na car moko eza très protégé mais nzoka loza ne loko moso ba tout tiango ka muke place okene okoya obuka na to kokufa botambusa ba moto malembe ba ndeko na biso ba wewa ba ndeko na biso ba moto kero to lela bino fort botambusa ba moto malembe bino pe boyida ka biso tamsuza mwana course moi vite fait kokoma mais botambusa nde malembe parce que ba tebele ba perdre la vie na bango na bangula awa ezaka pona ba moto ba tebele bazo bukana ezaka pona bangula pona ba moto kero alors ba moto kero ba pesa ki lwa wana mais to mon lokola lwango ba longoli yango parce que ba mona ke moi des autres yeke na mboka jeza bien te na mboka vie sociale les anon bien sous-souté na mboka alors bazolinga susu ba tia bango sous na trouble nde basala ki mo manifestation wana balobi ke bakiti mo lwa wana vraiment ba ndeko ya moto comme balongoli pe lwango neto yoki bino pe botambola pe na logique quand même botambola rapé malembe bomema rapé milimo ya bato bozala rapé kimia tango zo tambusa mutu ko sala précété soki mutu na ni asa simozo mema asa na précété yo wele la précété na nini mais ma mutu na destination na komisa ezonga parce que mi batela po obatela pe mutu molimo ozo memana c'est bon na monique émission na biso komiko ke na suka vraiment na pesi ba mbote mingi na bandeko nyonso ba diaspora surtout na bossa na communauté o nyonso baza en Europe baza en Allemagne partout bozali na Belgique na Allemagne na Suisse na Londres na Paris vraiment na pesi bino ba mbote place nyonso bozali bana Brazzaville bana Congo Kinshasa bana Luanda Mabor Petrangol Palanka na bosanité Pablo Kini na pesi mbote place aux formateur de boss Nikon Kai na bosanité ma sœur Choucha Lumière na bosanité na pesi ambassadeur Mille aux États-Unis na bosanité na pesi masananga DG Loleka garçon l'ennemi na Brésil pardon na posi bambote nyonso na bosanité réalisateur na biso réalisateur le plus compétent banini donc Michael Mayola notre chef quoi Michael Mayola donc bino mo bozo na makambo zo sala makambo esalama na nute makambo esalama na nute en direct boye na kati ya Luanda boye esalama na nute donc bato bazo benga bato bazo tinde zaka na grâce na ye na peso bambote peso za artiste tout oyo so bozoya soyez les bienvenus nde bozoya bozo uta Congo bozoya
bana ngola bazozela bino maboko afunga mabayozamba bino na pesi ba mama na nga nyonso tu ya kikolo ba mama na nga nyonso tu ya Chikwanza ba tu ya Congolaise babi wenze moka ba patron wenza ba boss congolaise ba mettre tout baskate wa na pesi mbote place bozali ba mettre tout ya Luanda na bossa nité na pesi mbote ba tout donc tout ça ensemble mission na biso suki wana tukutani lundi prochain. Et à partir de l'émission chaque lundi à partir de 17h30 bino moko bozolanda donc to kutani lundi